Problème au sein de gouvernement congolais. Comment un étranger peut quitter chez eux, arriver ici chez nous, pour comment il peut faire autorisation. Il y a déjà de drague, il faut exploiter sable. Maintenant, ce qu'on filme à Omona, la bâtisse, on te donne la bâtisse. Vous avez précisé le production à sauter. Il y a des gens qui drague, on a les collègues, les autres dragués, les autres ont un bateau. Bon, il y a en place pour nous faire le vélo. Nous disons beaucoup de temps qu'on est grand libre. Et en même temps, comme on menace l'environnement, il y a des fermes au bord, il y a aussi des habitations de l'autre côté au bord. Et l'autre chose, le gouvernement congolais va y aller au niveau bas. Salut très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast. Quand il a mentionné le qui était vraiment combattu, c'est-à-dire que vous avez bien devant un poste de télévision, édition Yabiso Yamokolaïlo. C'est bien votre humble présentatrice, Prudence Ngimbi, la petite Ozibé à la taille acceptable, autrement dit originale. Yabiso Podcast, tout ça, c'est qu'on a mabélé, il y a Kumbonté qui est dans le quartier et Sanga, dans Njela, il y a une brasserie. Voilà donc Prince Naza Oyo, vous avez mon Oyo ici, Nazo Kende, et ça, Prince ya Sekomaf. Voilà donc Mituka, Oyo Zouta. Non. Salut très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast. Quand il a mentionné le qui était vraiment combattu, c'est-à-dire que vous avez devant un poste de télévision, édition Yabiso Yamokolaïlo. C'est bien votre humble présentatrice, Prudence Ngimbi, la petite Ozibé à la taille acceptable, autrement dit originale. Yabiso Podcast, tout ça, c'est qu'on a mabélé, il y a Kumbonté qui est dans le quartier et Sanga, dans Njela, il y a une brasserie. Voilà donc Prince Naza Oyo, vous avez mon Oyo ici, Nazo Kende, et ça, Prince ya Sekomaf. Voilà donc Mituka, Oyo Zouta, de moni moto Oyo Zo Kende Boye, et que Sekomaf, et Bimiti, et que quartier un boulevard Lumumba. Et puis, le caméraman a sa caméra, Nangambo Bozo Mona Mutuka, wana grand car, wana Zoya, et ça Mituko Oyo Kende, Nji brasserie, et que Bamboka Piokuna, et que na basanda ba dingi ba manenga et ainsi de suite et puis bimi na Congo central mais toza vraiment awate on a explication rapport on a pour faire comprendre ba l'émission sur Yabiso Podcast au balanda biso partout dans le monde. Voilà donc toye na Maya Njili au besoin mona na frontière na ye na Maya Njili tout le monde a je crois que besoin mona derrière moi ba zelo ba paou ba tebele ba samusala ils a carrière ya zelo. Voilà, bisiko wapi bazelo zo uta ezo tonga banda kuna biso tozo fanda ezo sala ba misala ebele ezo tonga banzela ba sable ngo e uta ande awa batumi ba mona ka sable me bazo ba te sable ngo e uta wapi bazo ngo wapi et puis to découvrir tina bisika oyo bazo swa sable wana. Voilà donc kota bongo te son ki na pesa mbote na nga ba boss na nga mingi le trio je vous salue à passant et puis na sima caméra na zabona ingénieur do basadi ça ya giba kanela lobara wazo sake image ya Prudence Ngimbi et les camo ba jolibilité qui to copé elengi. Voilà to zapena président awa président motomoko bien papa mon social donc moi na mboka mabele mameda opena espace na ye niende azo gérer ba o nyonso bozo mona kat na o esika ba osa musala ndé président on m'a expliqué pendant 30 secondes 1 minute musala bango ezala ndenge nini voilà bonjour président. Bonjour mon nom. Président kombo nani? Kombo na Kabengele. Président Kabengele. Président Kabengele. Président biso toza chaîne to sepeli l'auteur Kotala Bino na carrière mais to na posa to yeba musala oyo idero bandako coacher bana donc présider bango et utaki wapi bandaki na nini pesa ki ndenge nini o meka mo muki ko betela biso di solo. Bon carrière na biso ezali carrière secrétaire carrière longue date. OK. Et vous mettez déjà bané na bané. Biso pe to ya to kuta bakulu to amiso pe bakufa bakenda batika biso. OK. Yanga to continuer kana idopo tala kaka ebela ba jeune ba aliao. La Kinshasa ngo misala ezade. Il y a mon chef de l'État qui a créé le petit et moyen entreprise. Exactement. Les bisous peut être bondi que tu créé, bisous peut quand même tous les exploitants artisanaux. Tous les bunda rande to bunda bonne difficulté toi nangwa. Problème toi c'est dans le gouvernement congolais. Comment un étranger peut quitter chez eux, arriver ici chez nous, bon comment tu peux payer autorisation. Il y a des drague na mai lokola njili ko exploiter sable. Maintenant ce qu'on filmé à Omona
na bat piste oyo tobenga batarmark toza na zelo te production ya eso te oyo atieli biso drag moko na likolo ezodrage ezotamboka lokola bato bokoya boye na ntongo place bomisaki zelo lelo lobi boye bokutaki komi grand libulu et en même temps ekomi komenacer baenvironnement ya bato puisque il y a des fermes au bord il y a aussi des habitations de l'autre côté au bord eloko tosenga na gouvernement congolais bayeba eloko nini oyo basala ebele ya bato balia ba plus de 500 personnes et soki otali na kati awa bamisusu bazalaki bato mabe bamisusu banda babima baprison conseil toconseille bango yaka tosangana toluka mbongo machete eza na importance te kobotola telefone eza na impact te luka mbongo na na sens propre olia mbongo na yo osorganize mpe lobi kuna mpe okoma mutu ndo moni tomaîtrise bango awa tozosala bango mosala me mosala yango ekomi na faille vraiment faille so gouvernement atiki kaka boye place oyo ekufi nayebi te eloko nini oya kolukaka ezonga biso na Kimbanzeke mpo eloko esungi na Kimbanzeke na makambo mabe ezalaki ebele kosalama oyo leta ye moko ayebi zo nango ndenge ezalaki na lelo zo nango ndenge ekomi bajeune bazodébrouille boye mebino opesi autorisation epai na étranger oyo akoya kocréer souffrance na kati ya peuple congolais comme barwandais bayaka lelo oyo balukela biso souffrance oyo toya nango tozokufa ti lelo. Ok, merci beaucoup président, merci beaucoup. Natio no pose muke parce que poser ça mon bébé là au loba donc ils ont trop naza curieuse vraiment ya oyo kama mbocho loba que président yemoko a bisi peuple a créé moi ba petit en plan na ya miki pour na koluka moyen pour survivre. Alors quand yemoko susu atindi ba étranger moko ba kita na je crois ba chinois ba chinois ministère à mine ceux qui ont ministre ya kosine na arrêté kaka mais muto azopesa privilège est-ce qu'un congolais kolonga Congo akende Chine ba autoriser à exploiter rivière ya Chine et bazo travailler la nuit ceux qui gagnent c'est-à-dire quand bazo travailler pendant la nuit donc c'est-à-dire ba travailler on a maïle bino boye ba tetondeni puisque na moi bazo qui ma menace ya peuple lokola tozo sala boye biso to bunana ba boîte so filmo mo neza ba boîte to salelaka c'est ça to kitaka na mai pozo zelo ya che machine o drag ezalo kwa robot ye moko azana batio na se ezoluka zelo ezo trier mabanga ezo trier banzete ezo bimisa sable o yazali ko exploiter mais biso siko to exploiter nini dans la minute to le baké boza na crise ya zelo dans zelo ezo mona na pena sous nous parce que pendant la nuit ba on ba ko récupérer ba sable crise eza ya makasi biso ndeto salaka awa ba pekisa biso ko travailler na boto ba pekisa biso même chargement biso que chargement nourriture ne ezali infraction exploitation la nuit ezali infraction puisque rivière ezalo ko la frontière ngambo to na lemba yimbu ngambo Kimbanzeke ce qui peut se passer la nuit on ne sait pas pour l'État péki ça mais nous sommes étonnés à comment un étranger na Botou a démarré drag naie azako draguer mayanjili ils ont les la biso siko ba propriété ya mboka ils ont biso ba congolais ou bien ils ba étranger de déjà vérification pour lingabo yeba est-ce que ça vraiment autorisé le gouvernement qui a travaillé pendant la nuit mais ils ont là-bas ils ont avec leurs soldats bazana ba fort dès bazo kenga la machine wana bazana ba policier libanda au côté de la clôture na bango ndenge nini. OK. Président, alors qu'est-ce qu'il faut maintenant parce que tout le monde aux en bande peu belé je sais pas aux en certifié combien de travailleurs. Logiquement parlant awa bato babeta ka zelo na mai. Na cause même na 300 400 personnes. 300 400 personnes. Oh yo mo refutaka. OK. Soko longo na ba matsaka zelo ne batarma ko to matsaka na 4 états. De chaque piste il y a 4 personnes posées le comme à l'école. OK. À part ça tu as un groupe ya ba chargeur. OK. Nous sommes nombreux, Ce que l'état a dit loko ta calmer fléau te crise moko ko koto yo. Ye moko à quoi subir la responsabilité naie pour biso to sali que to sunga l'état mais l'état ngolé a soutenir biso et comme le roi to zana biso négligé ba ila biso ba formation to ça ba formation ba se mapper to zo ba brevet to tchana nda ko to mona le refutité le détail zata nous sommes déjà habitués à pleurer à réclamer mais il n'y a rien qui change. OK. Il y a des travailleurs au bazar au plus de 300 le bureau. Ba foutama par jour, par semaine, par mois tondeni. Non, awa ezalaka tiko kasha. Awa travailler à mutazala te. OK. Mutazo sala indépendant le journalier. Azalo quoi journalier ko sala pa nanga lelo, lobi akimia ke sala pa moninga mususu.
batongo futi betaki ne pas mutu mususu ato futi ye za choix na ye to benga bango na d'abord ba mercenaire po ya ya na cantine te pa ute bo atuta ye na makasi na ye soki ya koti mai ya bimisi zelo na ye soki ya bimisi lo 30 tonnes kamati mongo na 30 tonnes futi ake na ye lobi akoya kompa koya te siko tomona mai njili nde eza boye tomoni babwatu tomoni batravers nde baza bakota na kati ya mai alors tomi tomekana kodécouvrir est-ce que ndenge bakota na mai parce que mai zelo eza na kati ya mai je sais pas so bino bosomba yango bopesa mbongo mpa nani je sais pas omekana moke koexplike bato nyonso balanda biso partout dans le monde zelo yango nde bakota na kati bazosomba yango na kati ya mai baza na mbongo mo bapesa pa mutu mpo na yango ou soit ndenge nini omekana koexplike biso. Bon, logiquement parlant, c'est un maïto sombarat. Et ça, c'est l'État. Soit les sous la partie à l'État. Netman, Maï et Zaranamabok au ministère et à mine. Nous avons l'autorisation des mines avant de le faire. Sans autorisation militaire, on va exploiter sable été. Bako Kangayo. Tout ça, nous avons une mine, tout foutaka. Et ça renouvelable chaque année. Nous sommes en autorisation à Bissot. Brokoumé Saya, on va faire un Bissot à Canada de Bissot. Tous en abanja à l'État sur place, il y a mine. On va pointer un camion à Bango. Pour versement à Bango, et ça chaque samedi. Ceux qui payent dans la banque, ceux qui n'ont pas Congo. À part la difficulté, il y a des Chinois qui ont dérogé, dans le salon, difficulté, monsieur Ezate. Tous en a des difficultés, belé. Tu vois, ça va à l'État. Ministère Amina Zorambo, tu vois, ça va mais tous arrêtés na soutien mon côté. Même il y a pirogue moko boye ou bien moi domo ya papa ou autre ça là. Ou soit tata moi domo moi do financier moko boye ke. Et ko ko sunga biso na musala to na mo ba boatu. Ata santé. Ata santé non. Tous ala en tout cas na aide ata mon côté. Parce que musala bo sala za passe mingi ndeti moko soka beli awa. Ou soit soka kufi awa. Yo mo kam to charge na ye ou soit tata na bato mususu ba meka muke ko tso mo maboko. To zakata na ONG mo eda biso te. Biso mo ka ndenge to bundaka muninga kufi. Les derniers temps moi makamwe uta ko sala mao. Moi mubulu ezaki likolo kuna basoda bakitaka babeta moko petit na biso moko masasi awo. C'est vrai ça. To bunda to koti hôpital ti akufi. Wow. To kunda biso moko. Wow. Et puis balandela bango telo te. Ah mama babenga eko aza kuluna. Pendant que nous ne bunda kuna likolo mwana batu innocent akufa bon Rolande la procédure au tiwa to porter plainte contre inconnu parce que biso to ba soda on était certain dimanche. Biso que na église pour dimanche mingi na na lo sam. D'accord. Après le sam on a pour na kota lo basalaki neni ba kosili sapo. Na dimanche pour basalaka? Oui, to salaka biso to za la jour férié te. OK, bo banda herni tu herni. Logiquement to banda ka 5h. Si 17h30 quand nous moni ndenge baboite ekangami boye soki journée ezali chaleur tokoma même à 17h soki eza un peu froid au moins ba 15h 14h bato mai babimi totikanga na baye bazobimisa zelo on peut ekoma likolo na le restant bacamion oya to servir de 18h juste logiquement awa tokotisa sous camion te na mobeko l'État. Ok, merci beaucoup Président. Je crois que l'émission est sur ce podcast, très cher internaute. Aussi que l'année président a payé moi ma doléance en tout cas même moi payé pas parce que comme on a papa mon nene boy, papa mon kolo boy, aoti kanda kuna un responsable. Je crois que à père de famille, papa a bana et puis donc voilà. Tant azo ya ko luka moi musala na azo luka moi mbongi na ye à la kinoserie de Tolobaka et puis azo gérer ba travailleurs plus de 300. 4 na OSIKA azome ko bunda na ndenge na makasi na ye mais du coup batile susu donc ils ont ba infiltrer mo ba kotina na kota musala na ye ba bandi ko zwa ba sabe o ero zona tongo ti ba era boy batmo déjà si ba kota na butu ba yo récupérer et puis batie machine je crois batie drag donc il drague donc c'est-à-dire ba ça manuel té oui ils ont un monteur je crois ils ont un monteur ils ont un moteur allez-y comprendre parce que moteur déjà so sala na monteur na moteur so sala manuel et ça différent donc il y a ça capable de même baser au na butu moko comme si musala moko ça na 3 jours ya na butu moko alors aolela alobi vraiment gouvernement et me côté ma beaucoup surtout gouvernement kakate batuka ya mitema malamu ba me ko soutenir yeso bateli peta machine wana bateli on payer et ça la paye bien ba chinois ba uti libanda même ya Afrique
mais batieli bango machine wana est-ce que ça na bato moto bakoti la pe président na biso machine abanda pe ko atika non pe Manuel musala maboko abanda pe ko taper na machine bazana bango ngana biki batami tema malamu bazana na ya biso podcast ba femme à compassion ba homme à compassion nzamba pesa motema munene ya ko soutenir président ana posa ba pau ana posa ba boîte président petit boîte ma bosomba na combien? Bon, normalement, Boatou était comme Marcelo était en anglais. Ah oui, il y a 6 qui combien? Bon, Boatou, normalement, c'est $500, $600. $500, 600. Et puis, pas où, et puis, Katine, vous savez là. Bon, pas une pièce, moi, que ça en a 12 000 francs. Oui. Cantine, tout ça, il a 15 000 francs. Vraiment, on a un qui batamite Madame Bazali, sable on est sur un lélo, et tout le monde a maison commerciale, maison louée, maison autour là, voilà, tout le monde là, ils ont soutenu Madame Ebele. Ils sont à Totongi, là, on a bien. Ok. Zélo na biso nde tongi nzela oyo. Voilà. Zélo oyo tongi bokasa na Safrimex. Voilà. Zélo na tongi avenue qui quitte. Zélo oyo tongi lengesa na di construit. Ok. Hein? Zélo tongi et bon lelo siko l'état ngo a négligé biso. Ok, président tout seul entre nous deux. Siko ndeti tant que yondo ngoza boza mwana mboka vraiment. Ozo mabele peka ya mboka na yo et puis ezo sunga peka na mboka na yo. Siko oba chino ba ko ta butu wana pona ko zwa ko récupérer. Ba ok na ngo wapi ba osana ngo nini. To yebana. Tozomona ba sinotrika milaya 1000 pati moto ezo mema ngo to ebite bazo tonga nini. To soit baza na projet moi à l'état quelque part on ne sait jamais. Au biso na bango to na contrat moko te. Côté bazana ba marché na bango biso to yebi to mona ke bela zelo bango ba bimisi et ba sinotrique ndezo ko bimisango ezokende to yebi te soki peut-être l'état pesi bango musala bazo sala banzela ou nini na yebi te to mona pe ma injili eza vraiment moulayi ma injili vraiment eza moulayi na yebi kote bandela pe suki la wapi est-ce que bango pourquoi ba nika côté bino boza est-ce que ba place musu sa bebi marate ba sa bango za ba endroit oyo ebimaka ou bien partout na ma injili sa bebi manango? Non, logiquement parlant, quand on a une brasserie, quand on a régi des eaux, on est comme dans ma carrière. L'icolo kuna, sinon mon pas chaka moi drague, mais place en bas le bique, pont et regarde le canal ya route qui moinza. La monnaie exploitation était. Zélo et ça presque partout. Yes, quoi, à tiens drague, ah puisque aux hommes on a les accompagnés na bango. Au moni batongi wana. Ok. Et ça place na bango sombi ba monter sur qui usine. Ce qui n'est pas évité sur le chino ba sombi na mboka na biso. OK. Ezaka bilanga. Na ndenge ba sombi yango ba commission ngo so ba tonga ba usine so nini to yebite. OK. So ba komi na idée que ba boma biso na zélo poto comme ba travailler na bango. To yebite so ba kondima ko engager population nyonso ezali OK. To yebite. En tout cas c'est regrettable hein. Ils ont participé à Maroc, le président avec beaucoup de regrets, ils ont expliqué que Makambo a moins na mboka. Donc ils ont fait la passe comme on a chino ba yé. Ils ont rangé na hotel kabilo on a awa. Mutu mo pe soit kasu na bilo kwa nesu kotia ngo awa. Siko yé a osa na machine ngana osa na maboko. Surtout que mutu ngaza so étranger. En tout cas il peut s'y passer ils ont ça la bienté. Mais ngana linga e moto jipe na gouvernement to tie mupanzi. Nzamba pesa bato bele mitema malamu. Na mboka ope libando ba libanda mboka nzamba tsa bango ba keri yako sunga ata na mitema na bango ba ko sunga pe président parce que président na musala munene azamba travailler bela ça peut perte de famille liko na ndo ki soki to sungiye akende liboso et ça la bien parce que même ba kinkole ba wapi ba maluku ba kaka ko luka zelo awa je crois président zelo etongaka presque 24 villes ya commune ya Kinshasa. Oui. Zelo yo bato wileri ba resomba zelo awa. OK. Bato rigini munga fula partout to na robaka zelo. Zelo ezotonga tukine. OK. Zelo ezotonga bolandi président nga le bizelo ezotonga tukir. Alors président to mekana ko yeba otekaka na pusu to tekaka na mutuka kaka. Te biso tekaka na mutuka to tekaka pusu te bon soki muto pusu peut-être muto a pembeni aye. OK. Ana besoin ya boyine ko zo transport à camion non. Zena na mema na pousse. OK. Tu es ba partir ba boîte to be ke boîte soko boîte yango 4 eza 10 tonnes. OK. Soko boîte yango 8 eza 20 tonnes. OK. Soko ko somane 10 tonnes no mema na ba pousse na yo. Ba servir au 4 boîtes na yo, on me que c'est le ça. On est car ba mitu ko na minene wana. Boteka ngo combien? Bon, net 20 tonnes wana. Par avant tu as oteka ngo na 100 000. 100 000. OK.
Tango bango ba yeko cha drag wana to moni ba mati prix ya zelo kuna. Ndesala ki biso pe to mata po to moni étranger a che likolo mais biso to teka na se. Biso ko to nyoko amaka. To sa na maboko. Mais muto asa na machine. Oya zo bimisa au moins 200 tonnes dans moins d'une heure du temps. Azo teka cher. Et bo biso teka na se. Neto lambi pe cher ne ya makasi te puisque biso to ça comme na cadre ya aide. Oya za na difficulté ko to zo facilité ya kotonga. Ouais. Neto Tchango Lelo est comme à 130 000 francs. 130 000. Est-ce discutable ou comment? Non, on est discutable. Les prix, ils ont éliminé un camion il y a 20 tonnes, ils ont chargé au plein, ils ont 130 000 francs. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que le président Azaki vraiment clair a expliqué la difficulté, a expliqué le prix payé à Mitou, qu'il y a besoin d'absolument partout dans le monde, il y a besoin de Congo partout, il y a besoin de président, si vous avez dit que vous avez baselo et pas nayo, azo peut-être musique, à cause de la ndengeni, à cause de numéro de téléphone sur les alliés ou soit référence à cause de ndengeni. Mutu bonza musique comme sous amonio na télévision, habite une question de la présidence Sablé. Moi na mboka ndeko nanga. À cause de ndeni. Ceux qui ont besoin d'atteindre ils facile. J'ai le numéro de téléphone. Ceux qui ont na route c'est comme na carrière babenga Chantal soit disant que jeune babalo bakombo comme babenga mbulukosi. Carrière mbulukosi. Ba comme ba pesa comme mbulukosi. Mbulukosi ndelaxini. Bon. Ils ont un peu carrière moko un peu reculé. À l'état. Et ça langue ni wana. Bon. Chiluba. Ah. Cheka dès que ma jeune va bien kabaouta za lukunga ngape moi je suis de Kasai moluko soit les aloko bater moi bato lukunga moi aussi je ne sais pas ça ouais aloko nzele zaki na mabe to saka vraiment la difficulté à roteka OK nyango ba surnomma kango kombo na po oko bimisa zelo moi pe salio 2 semaines 3 semaines était comme ça bon to ye quand même ko ba difficulté to ye ko kufungama na motema malamu ya fachi beto ndenge acheli biso eloko lelo yango wana tobaka nzamba bomba ye na bitumba nyonso abomba ye po soki ye te nde lelo biso tomonani pete na miso ya bato mais toza na biso kimia toza toujours soutien na ye aboka mpe miso na epai na biso bato ya mike mike toza na bato akolobela biso te koloba na biso kande bino presse boye boye po toke biro ministre ni na oyambo. Merci beaucoup président, merci beaucoup. To pousse un peu to meka miki ko jomba ba vie ba na bazo sala et pas président awa. Je sais pas et ba meka pe ko expliquer ba parce que président kota na maité président moi motu na mosu ya muketi kali vraiment to linga to yeba ngaka na signaler déjà que yo kota na maité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il peut compter na obimisa katondeni nga mona zaki mobimisa munene ntango eloko ezaki mukie na ebole nzamba swinga na somme mo boatu na sudini nga mo liso wana ze komi égoïsme pemi quand même wana ze égoïsme muninga pe wazangi ayaluka mo mukie toka bolanda munda bundeko yana munda mais kokota na ba mai nde bakota ba okezwazelo bongo ezana risque te bon ezaka na risque musani ezanga risque c'est-à-dire mutakoti pe abimisu te yo zo sauter na kati ya mai ozomona te on a ça maille romona te donc tant à côté se retrouver que place maille za muzindo à côté maté pas ko chazelo na boîte automatiquement il faut déplacer et la majorité bango nyoso de ça na maille ba bato ba mettre en danger ba ebi so ebi en danger te na ko peso accepter au côté na maille ba pour les années comme ça un problème na famille na yo mais depuis bandi carrière na on okuta na likamote que élève no moko akoti na maille pas bimi souté. Bon, tokutana na makama na 2 reprises. Hein? Oui. À 2 reprises, moko azalaka responsable ya piste ya frère naye. Oui. Et les jours ngo ba tu ba misakazelo ba yakate. Azaka na petit moko boya c'est ça que to ke likolo ko azelo zana mo ebimi libanda. Tozo rato ebimi libanda zaki période de saison sèche. OK, sans le savoir que abela éclipse. OK. Ko kenda kawana koma kuna apika crise. Na kata mai. Ndako yaka na mai. Akufa sa famille bayaka wana za ya na ye bamo bayiba makambo na bande basalaka babisa ko na bango bakunde zaka problème peut-être concernant la bisoté po yo betaka na mai te OK na mai biso yiba peut-être bazokatsa yo pour traverser peut-être rive gauche mais subitement tout ba yo benga biso kuna ko no mudu na mino moisi na mai to que to verrais c'était vrai après 3 jours corps ebima famille ba récupérer ko na bango loko pepi sa bango zaki ya bango ya famille na bango et concernant qui bisoté ma part on a vraiment
c'est le seul Dieu qui nous garde quand même. Zobomba bisoko. Talaga azanza mama. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, toujours qui t'a déjà pour que tu au Japon, moi, tout le monde peut dire bonjour. Bonjour, maman. Ndeko kombo nani? Isaac. Ndeko Isaac, tout le monde peut se mettre en danger. On a un mercenaire. Ah, mercenaire. Voilà, yo au Joazil, on a quatre semaines, non? On a Joazil, vraiment, on a Tamaï. Vraiment, on m'a expliqué biso. On est appelé Motuna na bino bato Joazil actuellement. On m'a expliqué biso ezaka ndenge ni bosala ndenge nini pour obimana zelo ti awa. Bon, c'est un peu difficile d'expliquer pour. Il faut que nous déjà comprendre. Pour que la cantine de tout qui est on a c'est tout qui est au sujet le ça dès qu'on a presque aux aboués au sujet cantine tout qui est dans sa main épée tous aussi bricoler dans ces pour tout le camoya au bimisango matière et zalibanda. Ok. Ok. Si on dit beaucoup de maï bongo, bo se protéger na nini, bo la taka nini we ko battre bien zolo, misu matoyi munoko. Toza na ni eloko o e protéger biso. Bon, il y a liboso nzambe mo comme ta protéger biso. À part ça, toza na ni protection, toza na ni sauvetage mort, toza en route. OK. Beaucoup tana beaucoup au côté et ça la pendant beaucoup pendant combien de minutes pour que obimana soya zelo. Ça dépend ya souffle na biso. Ndé na côté là, so na côté na samai. Tant na monde que souffle na ngai na oki suko supporter te fona luka moyena bima na za libanda. Donc il dépendre na souffle. Et ça arriva déjà au côté na samai. Au stade pe bezelo ils étaient place wana bimina katina pamba. Ezala to kita na seto okuta parfois ba mitu ke dinda ba mabende donc ezana risque makasi vraiment. Mitu ke dinda. Amitu kana sama dinda ndeza okiti mana cantine boué. Ozui pe lo wote obimi donc. Bozoka te lo wote. Tozoka ebele ba preuve ezali. Donc tina makolo ba preuve eza vraiment donc. Il y a un seul risque tout ça là mais tout ça là comme par hasard. Ya mais ce qu'on me kana ko expliquer biso ozwa ndenge nini pour tout le monde ra au côté na sama meto ebité OK osala ndenge nini miracle ni ozosala et puis bo sala ndenge nini souffle ngo bo sala ndenge ni pona ngo o me kana ko talisa ba nemso so bazona nemso partout dans le monde koko tamso na sama ezaka tant on ebika na dinda na si na kangi souffle na benzi souffle na kangi tant on a kiti na mai ba fan na ro kita na position o so na kiti na benzi soki etondi na sentir etonda to etonda te atondisa yango boy nene to bimisango voilà chaka ngo boy baloli yango na boîte on sala même 60 tours soki boîte etondi 60 tours ozo boîte no faut etonda po yo 6 okita. Si on a 60 tours, c'est que la journée, on a combien de boîtes? La journée, on a 20 tonnes ou 10 tonnes. C'est-à-dire 1 tonne. Et ça, boîte, on a 10 tonnes. Boîte, ils ont 1 tonne, ils ont 1 tour. Boîte, on a 4 tours, 10 tonnes. Boîte, on a 2 tours, 10 tonnes. Ah, d'accord. Ok, donc ça dépend de la grandeur à boîte. La grandeur à boîte. Ah, boîte, on a 5 tours, 10 tonnes. Ok. On a 5 et 20 tonnes. Ok. Maintenant, est-ce que Mato, il peut protéger un nini? Mato, il a un côté. Aux aides à protéger. Ok. Et le remonter sentir. Et ça arrive pas déjà qu'au côté, au minimaï. Au côté, au jamais on met la maille pour yo que ça l'année musala na maille. Tant au monique ici quand ici biten zoto abente mo que na maille. Exact. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand zoto moi ndenge au côté. Au sala to ali banda ne baninga ba charger au jamais mulunge mais so ju makasi. Côté na cantine en juillet le bimiso tient na boîte ko. So boîte tondo au décharger on a tarmac, bato ko matisa bazali. Classé bazali dans musala. OK. Maintenant mais quand on expliquer biso moi ba difficulté beaucoup dans on soit na samai ou soit quand des besoins sali banda. Samai na ko ta na peu boye na soit ko to na ba chasser ça nango. Voilà. Moi na soit pe kantina na yaze les até. Na luki place o ezape na ke. O luka na samai. Ozo yo ka nengo to ana taki esimbite funa ke avancer liboso. Na avancer na côte na zo. So etondi. Ah, maintenant je sais pas et ça li pas c'est vraiment. Alors pour ce que vous avez la difficulté et où soit si là où soit ça la diminuer et aussi la nini. Ah la courage na biso awa.
Tu as un autre 50 potos à moi sans fond à biso bosso à biso quand on appelle à bloco. C'est par contre des beaucoup à la maille. Vous avez des difficultés. Alors des beaucoup à la maille, on peut pas difficulté soit diminuer ou soit si là. Et c'est un nini, ba protection mon bolata ou soit bolat pour se protéger bien ton nini. Faut ça là. Parce que biki so beaucoup si. Kuna ba kota sec na décalé ga. Na décalé ga. Kota na décalé bien la protection protection yo moko ebinde na souffle na ngande protection. Pourtant on a continué à maïna na souffle on a keno na sama so peut même pousser na bimi rapide. OK. So ga mu pousser te na ça na ti continue que tondo funa bako na boîte. OK. Ya souffle na ngande protection na. OK. Protection yo lukela ngo sous-marin na kendo lukano biso to abongote pour toi na batan autozali. Et ça arrive pas déjà que ba ninga na mino bo sala mais mora kota bimi peut sauter. Na ma eza bongo ya partout ma etambola bongo moto mosuba ko katsoka na boîte moto asana na boîte e boîte katsa na ngam nde pe ka na katsa boîte pe yo moko bimina odindi na mai OK pe libela to moni ote na mai pe za la ka so sala ndeni bo lukaye bo landa ye to ndeni otambola ka sikana to luki so to moni ye to bimisi mbe mutu même to kufa na likamba famille na bango pour avant moto kufa na mokili so famille c'est déjà pointé jamais c'est les gars pamba boye le bas accident bimé boy kamé tout un bout accident pas mai ezali ya musu bakolo mai pe basali bikila kila na bango lelo mutu akokota kakawa fakindi c'est de yo po ibaki tango yeboye asila ko de apporte là il arrive que tant à quoi il peut bongo boluki bo moni pe so moni était mais troisième jour fabima pour ce moment tant bo moni était chez ake wapi azaka na mai na milimo na bango basala na mai milimo mai ezali milimo libande ali azawa na 3 jours ba bimisila biso so odindaki 3e jour ba boîte la biso kana virage à poto mona azeli ake ko rouler poto luka yo dindaki atozala banda wa tikuna na seto luka tozela amuta kote na mai asala ka 3 jours 3e jour robima pena yo moko bimi la pousse notre solano entre nous deux moi likamu ba yo kate on est moi likamba secret entre nous deux c'est comme quand ko bisa muki moi technique ni non obo bosela awa izaka boye ko liango bozokuta bozobimatom bien soit moi protection mo bozali ozo protéger oui ça non ga courage c'est entre nous deux hein ça ga courage na bano baza ba courage o kaza buiga po mutu mususu bebisa kwanga mbe mutu mususu ayande pona kwanga pozo tarma que besoin mesa faut ça muta kimia ya maîtrise ba o ba ko charge ka soka mona zuma 15 minutes ya ko luka moi vinae ouais mais o aza responsable bi ke na ba charge nanga na telemela pena awa ya na ngo protection te ki cité le côté volonté la technique ka et puis tout le monde a bana mikie na bité bandina âge nini tina Ajeza awana sa 18 ans au sala tembe bando baza so ba uti ba l'école ya musukuna lia kite ya ko ya mona mwa mukena zo mona boîte kuna zo ako uta na famille moko boye to boyite famille nyaso to ana biso na mwa difficulté mba iya ko ya boye amesana déjà kuna na so ka sanfo na ngaso na maitili ya na zelo asaka na dana boîte mais ye moko ninga bunga ne kenge mwana na so maitondi akatsa ngambo azonga na ngambo ayebile apa koli déjà ay mungala kwa yebi zanga na mai c'est que nous sommes en danger baza bangala yebide muntu nyazo azane mungala te mais mesani sikona bato bazala kandi sikona kopi wana il pas s'habituer nango akomi pena fana vraiment OK merci beaucoup donc je sais pas si on a soit quoi ça commentaire sur ma cambo voilà donc en tout cas et puis si passe muntu nyazo alinga commentaire te OK muntu nyazo soko telmise boya komona lo kwa mon cœur biso loto sepela kana pose mo continue biso asale la biso prince mais tout ça n'a pas si courizate maizate mais la prince na biso au de to joie nzamba pambola ya baxila ka mikolo na mikolo bon OK merci beaucoup bano konzama pambola bino en tout cas il s'est passé pe mawa ba jeune aboye bazana trop jeune ba ndimi na bango te ko simba lichette et ça ebele ya bato o ba sape atom su ba uta na machette mais ba bwaka ngo lelo ba komona moko bimisa zero na bango na mai ba sunga bato ba ko somba batonga bandaku batonga makambe ebele et tout consort mais ba sa ba jeune o ya ko soutenir ya ko sunga bango penza ba kende lisusu musika koleka mais ba jeune ba déclarer ba difficulté batil bango soki monter mokuna ezwaka zelo donc bazo casser bango na musana bango en tout cas epesi pasi pe epesi mawa voilà donc toujours continuer bonjour papa bonjour papa kombo nani kombo na Motoros
Papa Motoros ozo jouer rôle nini na carrière awa. Biso tozali ba cadre, biso tozo la ko gérer ba jeune ndenge basali awa. Ko puisque toi na qualité tout ya ba jeune. OK. Batama BP bazali mais tant que biso toza place wana moi ba manifester yango ezate. Batama be c'est-à-dire ba asimbi moi lichette na ye moi nini. Moi go simba machete go zala mais dans le sens que no awa comme ya place ya mbongo moi c'est le loko wana ezate. Sala mosala zwa mbongo bongo yo OK. Bozo meka ko encadrer bango et puis lobby pour mon appel à déposer les machettes atikal kana musalo. C'est vrai bazo déposer pour puisque ndenge zana awa wa ba crime ya la lisusu te. Par rapport ndenge carrière ezalaga te liboso ndenge ezalaki. Na minute ezala lisusu bongo te. OK. Na minute en tout cas ndenge zana soka zuilar na ye abimi allié lobby azongeli boulot eza vraiment na cadre de service. OK. Merci beaucoup papa. O meka muke ko expliquer biso pendant 1 minute ou 30 secondes. Musala ngo ezala neni ndeka elekela ka et puis ce peu difficulté mo ezali o meki na ko expliquer ba tenso besoin d'adaptation partout dans le monde. Bon musala o ezali amaya poser o eza to salon artisanalement. Ndenge zana batu bazokota bakozwa baso bazwi na mai batina babwatu après baye. Ba matisipe ba matisi. Oui, eza boulot moi eza très souffrant. La difficulté na biso ici la ozalaga ke no biso ming vraiment to sila ko futa l'état. Mais l'état aza na rémunération mo wote o ya zongi sila biso. Neti azora aya kozora nega o yayi. OK. Mais na part que no tamso a raisonner que no biso pe to na ba difficulté mo ezaka ko aider biso. Aide ezate. OK. Donc aide ezate awa. Alors pour vous ala bien vous allez un peu stable pour nous qui président kuna le bâtir bino machine moko eza kuna monteur tant bino bo sisi musala bo keya koti na butu à récupérer ça bino bo ya bo le matin bo luka ça ezate. Alors je sais pas ils appellent parmi ba difficulté beaucoup tamanango. N'habite ce que ils sont nini ba chinois na ba kende ou soit ba lukile bango sika mususu ba bimisa zelo ou soit ndenge nini. Oui, regret na biso makasi omoni drago ba teza drag mo industriel. Oui. Et ko za na manjil awate. Ensuite, premier défaut ya drag wana omoni bateau ba siko construire le long ya rivière. Tant que azosila ko aspirer zelo. Donc abuka ba parcelle wana nyonso. Ba za na difficulté makasi ba ko perdre ba parcelle. D quantité à sable azosila ko journalièrement. Ezate au biso to osila ko sala au point de vue artisanal. Donc ndenge sana azobimisa quantité. Na minute au bio to comme na carence à sable. Donc pour obet ça 20 tonnes est comme difficile. 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes. Vous sentez ni ba travailler belé bozana bango. Na ba travailleur oyoyo toutefois pour tokolo banine baza logo ba journalier. C'est journalier. Donc ndenge asaleli na journée ndenge ya zo sila kozwila. Siko moni te ke soki bazo zwa bien te. Et ça que bazonga na ba quartier, bazonga ba machette ba déposer. Oui, effectivement, pour puisque le soki aye a joué exemple 5 000 francs et si fierté na journée. Lobi aye a coûté na 6 000 francs et si fierté. Et si fierté car abandoko zo ba 40 000, ba 50 000, ba 30 000 catégorie mo yo akeno ba botoli mutu sali mutu mo voilà du bientôt aussi la osenga ming na l'état ba longo la biso na no drag oyo ba sili ko tia awa to ebite soka bendien so pia ba chinois to ebite ya drag mo ko tsanga na fleuve ezanga ba pare pour na ko tia ba installer ngonde kuna pour avoir une facilité aux ébélés mbala na journée. OK. Rivière Gilles et ça rivière Momoké. Batika biso na moko bioto aussi la oluka misala na mezate, bioto aussi la oluka na façon to aussi la oluka pour te faire diriger ba famille. Est-ce que vous sangani déjà mon carrière ou ça koto vous sangani déjà beaucoup na ko luka ta mokonzi mo bo me ko sa déclaration na bino par rapport à machine na ba teli bino koto. Bon, au moni a biso to travailler na mine, ministère à mine na Saimapé. Saimapé ayaki. Kaka semaine uti oleka to alaki ana Saimapé to expliquer ki epe Saimapé akendaki kuna ko solo na bango. Bon to ebite suka excel ozala ndenge ne po Saimapé azala ko la neti avocat na biso auprès du ministère à mine. Dans le sens où on a yende mutalaki bien dispo ya ko sila ko kende ya ko sila ozwa toutes les informations. Pour puisque net na biso on dirait pas ko déconsidérer biso parce que to ebite drag wana ezali anani ezaya ba soda to ebite ezaya patron nini to ebite ozomona inquiétude na biso ezake no na biso simplement ndenge to sili kozala
pour que nous questionnions bango eza difficile nde to pesa makambo na saima pe comme aza avocat na biso yende à défendre biso alors si vous pesa déjà makambo pas avocat to pesa ki déjà na saima pe pas le quoi avocat ya ministère ya mine oba sala artisanalement. Mais jusqu'à maintenant, vous avez une solution. Mais vous avez quelques solutions. Ce qui est solution est joué, tu remercies Nzambe Makas pour plus que difficulté na besoin na minute yo et commune de Bango. Ok, merci beaucoup parce que tout le monde est stable au Ebélé et si la cas lelo soit aussi la lobby soit comme ça combien de temps? Non, et dépendre au départ mituka ndenge au côté la biso. Oui. Ce qui Nzambe a celle-ci et que mituka et côté Ebélé au moins na minute. Et si non, oyo yozomona oyo ezamingi te, ezamuke. Par rapport ya misala ndenge to sel ça comment que notable mo gaza na 50 60 tonnes, 70 tonnes. OK. Mais oyo dit c'est-à-dire que to tonda sable. Tonda ko mona ngo minene. Voilà. Ndenge za wana. Mais na minute oyo vi sable na mai ezali susute, moye bo sala ngo bongo ezate. Exact. Déjà parce que moment ko ba difficulté. Si ko ndenge sable ezali susute, il faut combien de temps pour sable? Ils ont parce que sable bota na mai. Si vous avez un maï bon, il faut combien de temps parce que les besoins sont les lobes. Le bus bon, il y a beaucoup j'espère. Bon, en réalité, sable a bota kapena yemokote na maï nenga zo bota mais nenga maï zo tonda. Azo sila ko buka ba côté sengeli abu kazo mema sable na mai azo purifier sable wana nde ezesila ko bima oyo. OK, ça rende bon azo tana musika. Ezeuta musika ezeya. Donc ce qui peut to zape na saison pluvieuse to la na saison sèche au moins peut que non sable ezal sauter. Tu peux toucher argile. Moi je suppose le exploiter exact. OK, c'est comme maintenant besoin ba sable na kata mai bon. Bon comme ça sous mai plus profond non? Bon, nandenge bioto aussi la sala artisanalement, ndenge zawana en tout cas mai moye comme profond exact. Pour puisque mutakota aza awa. Oui. Azo sila kozwa. Soka dindi yaza awa. Soka sali libula zo kita, soki mai komeli awa atiki. OK. Lobi soka ye place ngo ya kuta, azongi nesu na poso oye. C'est-à-dire sable musse uti su musika eyeli. Mai ndenga zo sila koya aye kokunda libulu wana. Vous préférez la saison ni pour choisir le bébé? Je préfère la saison pluvieuse, la saison des pluies de tous ça. OK, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes satisfaits. D'autant bengi ozo meka ko éduquer à auto saopé. En tout cas, boto ces alliés pour plus que hiérarchie eza. Président Bazali, secrétaire Bazali, do ba cadre Bazali. Ba koko résister na hiérarchie wana te. Donc ndenge za na ordre pena ezali. So wotie des ordres to chasser. OK. Vraiment ceux qui des ordres de l'équipe makas to kangisi to personne à l'état. Donc après ça pena lié à éducation. Les alliés éducation parce que to yoka balobaka sozo gérer 50 personnes, ozo gérer 50 comportements. Oui, bien sûr 50 personnes, 50 comportements, mais obéir na oyo kokuta. Pour puisque yo yé aux journaliers. Mais beko eza sur place, yo to sa zwande mbongo bon OK ndé. Au Bundi, to kangisi na l'état. Au finga bêtise té. Koloba mabete, salaka musala na aussi ça kende. Et ça arrive pas déjà que bana mo besoin éduquer mais ba yo katé bolongo li bango. Oui. Ce que to yebisio oyo kité. To bengo pour la deuxième fois yo yote, to ko benga yo na kati ya comité, to peso suspension. OK. So kende libelo ke libela. Mukolo ko zonga cela veut dire faut otosa oyo eza awawa. Yo photo sande. OK. Ko awawa eloko efani sibiso eza botosi. Poso botosi ezate awa mona nde to sala musala bapa ou bando bamba na bapa. OK. Si ko sone ti mutaza besoin aya ko s'adhérer kat na bino, soit aye kola ou soit ayebi déjà ana posa à s'adhérer pour abanane pour sala musala na ye. Et c'est nini ou soit mutu mwana na posa aye kola non j'ai plus bando zo sable parce que on est né pour devin hein pour tout monde na bango déjà nde ba koto ba zo sable c'est-à-dire ba botama bongo te me ba ye koli yango alors nde ba ye koli yango bon mutu peso ko ya pe lisusu bolakisi so ezake bolakisi nani rolakisa ye o mekana ko expliquer biso comme les Français en forgeant on devient forgeron. Okay. Donc tant que yoye ce que le bique te ngana beta na mai to ko pesa yo mutu oyo ayebi ko beta na mai to ko tuno elo liboso est-ce que oyebi nange ce que oyebi nange te okokota na mai te parce que mai courant nango ekoboma yo faut oyeba nange yo nengo za na se wana soko pikli makolo makasi te ekebimission na se faut oyeba nange défendre soki binangi te eloko ya liboso mutu okota na mai moye okota nanu eza te eloko ya liboso yeba nange soki oyebi nange ata oyebi musala te tokopesa mutu ayebi musala bokende na ye lakisa ye
akolakisa yo nde lelo omeki lobi omeki une semaine après 2-3 semaines omoni yo wana yo moko poko mi obeta bosoka ayebi nange te aza mposa soki bana koyekola na nange osala ndeni soki ayebi nange te ndenge ka bato baza pembe na mai awa mo ndenge azomatisa zelo awa pembe na mai ndenge eza wana yekolaka pembeni awa bazolanda yo bazotalela yo ndenge ozopotapota wana toyebi ke oyo aprofane okota na kati ta attention tozolandele pena omonake no ndenge ozoyekola na bato tu batie yo ka po puiske so oke kaka boye totindi expert alandi yo babendi yo babimiso libanda c'est arrivé pe ke bolandi boye bomoni epe sutaki non nano arrivé eloko wana te parce que oyo eza mai eza mai bien sûr toza na bagrand nagere oyo ezake no même yo ozomela mai na se ya mai ye akoti akangi yo na makolo abwaki yo libanda déjà nazala na soma mai makasi donc même ibwatuka pamba mpona mata mais ezalaka danger eyaka dégâts alors je sais pas voilà donc bato bayaka ayebi na konanger te bolakisi ya komonanger moto mosusu aye anangera déjà et puis bolakisi ndeni ya benda sa parce que mpona kosadere nde namoni bango baya baza adere awa bafuta badroit moko soit nde kalobi baza ma bajournalier moto nyonso awa ayebi aye na asali ya zumba onakei non na baoyo baza na bapiste baza na badroit oyo baza koadere mpo oyo adere ozala na piste ozala na babwatu na yo ozala do toloba ozala na bainstrument oyo ya yo c'est-à-dire so oye fo ozala na bwatu na yo oui ozala na bwatu na yo baso na yo bapau na yo ozala mpe na fond na yo ya commerce mpo puiske eza commerce mobile ndenge eza wana nde obanda yo kozwa bajournalier oyo bakobetela na mai mpe oyo bakomatisila yo te donc c'est-à-dire ndenge bango baza bajournalier baza na droit mo bafuta mpo basadere kati na bino ou soit awuti ne ka bipai non eza boulot forcé toza na badroit moko te boye oyo ezaki no ava osala nanu pesa nanu droit te yaka nde esala mosala apo osali mosala bafuti yo au départ mosala oyo osali d'accord merci beaucoup donc mingi olobeza te nde tolobaka na ya biso podcast TV donc Miss Mona Mato et merci beaucoup papa on est ensemble donc voilà tozongi sous président tozongi sous PNP na yo parce que to chité déjà to komi na suka un grand merci nde boyambi biso anakat na esika boyambi biso en tout cas maboko fond président fond biso maboko ambi biso limite sur là parce que c'est pas donné à tout le monde ba déclarer déjà que baloba ebelé ba mona na bango bien noté mais biso chaîne oza chaîne moko pe ça toujours d'informations vraies, mais informations réelles, voilà. Donc, ils ont vite pour mon numéro. Comme si moi en Europe, moi en Asie, en Amérique, en Océanie, et puis en Afrique, mais en Liban, RDC, comme ça, c'est mon chantier, en a posé à sable. Comme ça, on a bien abandonné, à cause de un numéro. Bon, on a mon numéro dans WhatsApp. Oui. Mon nom propre, c'est Kabengele Kitenge. Oui. Le numéro de WhatsApp c'est 099. Pardon, plus 243. Plus 243. 89. 99. 57. 53. 392. Pourquoi Bandela? Plus 243. 99. 57. 53. 392. On est un numéro WhatsApp. Numéro WhatsApp, un numéro Vodacom. Oui. 081. 70 84 392 toujours à la fin. On est à WhatsApp T. T. Ça il a WhatsApp Minka RTL. Ok, donc président peut tous les deux numéros. WhatsApp, donc joyeux na plus 99 à lobby wana et puis bah au bazan plus pardon 099 wana et puis on a WhatsApp T bah joyeux na réseau wana. Moussou merci beaucoup président, merci beaucoup on est ensemble. Merci beaucoup donc très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, to comme biso vraiment na suka. Boyoki mo ba difficulté oyo na carrière o ba kuta nango pour nous jouer sable to solo na bato ba kota na kati ba mettre nongère to solo lina mo président et puis to solo na mo ba ndeko ba meki mo mki ko expliquer mo ba difficulté na bango. En tout cas, un grand merci na bato nyonso bozo ki ba kumalamu ya kolanda édition na biso ya mokolo lelo botiki ba misala no bondimi mo vanda na ba poste téléviseur na bino pour na kolanda édition na biso. En tout cas, nzamba lola amona bino ndeka na bena sima caméra toza bona yemoko mwana mboka ingénieur d'Obasadisa Yagiba wazo ça qui original de moi bien habilili toujours dans le monde de la femme hein na ozanga te ko souhaiter ba maman nyonso ya monde
bonne fête. Donc, je vous l'offre, il y a des gars, des pépino boningaka, original labino, il y a des gars. Un grand merci à l'équipe technique, Nanga Mobimba, au Baza Sima, ingénieur de Basadi, ça, en tout cas, dans les labino, il y a donné, on a tout coupé, on est d'ici, ça dit quoi, bye. Yabiso yango yangoyo oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati uti musika esensel to komi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa